bazalia kotelema te boni baza kokwea biso nyonso tokwei soki biso nyonso tokwei alors masumu ezali nini tokende kozwa mwa réponse ntango tokozonga de détail ya masumu ezali kocontinue nde konanga kokende mosika te déjà na baoba siliko ya reta bozaka objet obenga 081 089 1274 kuna boko ya komona place tosiliko pesa detail ya masumu ndene ela na mokili e masumu koma eyai kozwa instruction ete ba ordre soki pesa meli ba loi soki pesa meli il faut la renforcer soki za renforcer alors banani bako respecter loi bako bika bao bako respecter loi te nde bakozala punition eko dépendre gravité ya infraction oyo basali nde place wana tosukelaki mais mama ali na banza avant toke na repo ozalaki na question moko opozaki ngai question ezalaki eza boye sikoyo jésus ntango bato batunaki ye balobi ye aza parfum oui ye alobaki nini alobi ye aza ne parfait te motu moko aza parfait na mokili oyo aza te sikoyo soki totali jésus na oyo nyonso ye asalaki kolamusa bibembe kopekisa bato basala mabe masumu eningi koloba ye fale amonana aza parfait sikoyo ye moko awangani aza te nini mpenza likambo yango na kompena yango mpena te nini pene kokota na mpongo merci mama ali mpona mutuna na yo mutuna oyo osili kopose biso mpe na banza na oyo eza deuxième mutuna oyo nakomi na ona na répondre yo te sino ke ngai osili koyeba ntango nasalaka baémission nanga ntango nyonso nayebisaka toujours bato ete soki nayebi ete mutuna wana eye soit prématuré nakomaka wana na papier nsima nde soki tala yango ekoki nde okoyeba koma nakopesa nango réponse to okozwa deja réponse mais eloko moko mpe kaka na sujet ya jésus oyo oza koloba wana nalingi mpe bandeko botanga na Matthieu 6 na Matthieu 6 okoya komona ete baapostole ntango baza kotanga na nkolo yesu bapozaki question moko epai ya jésus yabi nkolo yesu lakisa biso koma kosambela epuis nkolo yesu alakisa bango koma kosambela alobaki na bango nini alobaki na bango soki boningi kosambela bosenga tata na biso na likolo notre père qui est aux cieux quoi tata so likolo limbisa komona ekumbisama bokontinue eya epuis pesa biso lipa na biso kwanga ya chaque jour epuis limbisa masumu na biso kombo ya émission biso lelo na poko eza masumu limbisa masumu na biso ndenge biso tolimbisaka banani baninga na biso oyo bazali na nini na masumu contre biso oyo basali biso mabe epuis ekontinue tina se wana mimi priere yango esuka tina 13 n'est-ce pas bien avant la kota na oyo ya verset 14 précisément wana oyo jésus alobi ete bolimbisanaka bamasumu tikala yana kopesa mwa scénario moke oyo po to analyse yango mpe mwa bien papa moko baza très méchant aza na bana mibale na ndako ye akei na voyage bana mibale batikali na ndako trouble ekoti mwana moko akoze mabe na moninga na ye mosusu mabe yango ya mabe mpenza ozali papa soki ayeti yango mwana mosusu akozwa punition ya somo kutu n'est-ce pas siko bana oyo en pleine discussion après quelques heures bazongi yango calme mwana mosusu abi pardon limbisanga mabe oyo nasali nini nasaleli yo
papa soka yoko punda te esi papa yokane papa na bango aye oh bana boni na ndako kuna bandeko bolandanga malamu bien na scénario oyo mpona koya kobalanse un peu bakestion ma ani atuni na koma toza kokumbela émission oyo ya masumu parce que masumu eza molai mingi bible nyonso eza kotondaka na masumu mais tozotante kokumba masumu d'une façon générale te na ndenge biso nyonso toyebeli mais tozolinga tokoma na point ezali ke nini yango na mpoka lelo biso toprépare concernant masumu parce que sujet oyo bato nyonso bayebi na bango ja masumu mais mwana soki abotami ayebi te signifie masumu ezaka te okenga na église po oyeba ke signifie masumu ezali ntango te loboko lo na moto ntango eza kozika oyebi ete loboko eza kosala nini eza kozika moto nyonso asalaka masumu aza na besoin arapele ete akoyeba ke oyo nazosala ezali nini mabe papa oyo aye na bana ne akuti bango na ndako atuni mwana liboso boni oyo très bien abi bale très bien bale bameli butu ekoki mwa bango baye kolala bango question epa nanga yo mama ani papa oyo eske oyo dina nalobi apinir mwana moko bolandi scénario ke bana mibale bazalaki na problème ya grave mpona nini papa oyo apinir mwana oyo asalaki mwana mosusu mabe te po mwana moko afundi apesi rapport epa papa te neselekaki rapport moko ekomi nango te ekomi te yango papa donc akoki kopinir akoki kopinir mwana moko te po ayoki na ye nani moko te bon nzambe tata na likolo tobengaka mpe tata n'est-ce pas masumu nyonso tolobelaki na nini na mokanda oyo ya Deutéronomie oyo eza kopesa biso banini bale 10 commandement tolobaki ete bapeshe mosusu ezali entre mutu na nzambe mosusu entre mutu na mutu nazongeli yo sikoyo question pozali nga donc olingi olobaki bamasumu oyo bato basalaka entre bato na bato pourquoi nzambe donc azali na intere na yango te to makambo alore ya nzambe te mais mpona nini tolobaka ye te tozosala masumu contre nani contre nzambe estce obosani question na ye wana l'impresa oyo nabosana bakestion te ngai muna alobaki yango te bamibeko oyo ya ledi commandema mosusu eza na rien à voir entre mutu na mutu na nzambe kaka par exemple kosabote jour ya dimanche te respecte nzambe aza kozala banzambe mosusu te zana rien à voir na mutu mais mosusu ezali oyibi eloko moninga oboyi moninga osali ekobo eza entre bino na bino opozali na question olingi olobaka donc mpona nini tolobaka sikoki osaleli nzambe mabe sikoyo tozongi na point oyo ya bana mibale oyo papa na bango estce olobi ke ya solo apinir mwana oyo asalaki mabe te pourquoi parce ke azwi na ye rapport moko te on suppose ke mabe moko mpona papa ayebi ke elekani nango te toyokani sikoyo soki nalobi ete bamabe nyonso elekaka na mabele oyo oyo bamasumu tosalaka entre biso na biso bato masumu yango ekomaka nango na lola te vrai ou faux donc esuka nango kaka awa na mabele awa bon korépondre nga fonction ede ngai te mais yaka na ya yo moko connaissance na connaissance bandeko osile kobenga va oprépare émission oyo soki nalobi ete bamasumu nyonso elekaka na mabele oyo eza biso na biso bato ça n'a rien à voir na nzambe vrai ou faux oza si bongo soki bongo mpona nini ekomi ete soki olingi okota na lola bato bakopese en fonction bamasumu osala na mabele est ce que ona nayoka na bible teke mutu na mutu akozala juge en fonction ya péché asala sikoyo na ndenge olobi soki exemple opesi ya mwana na mwana ngo afundi patata te donc papa ngo mpe apini mwana moko te po azwi rapport moko te eningi oloba biso na biso mpe awa na se awa nayebi te soki mpe ezokende ndenge moko na ntango moninga asali masumu soki toleli na biso patata te bon jésus christ na mokanda ya matthieu 6 ntango apesi biso libondeli oyo bayekoli basengaki apesa bango nde place nanga na wuti omoni ndenge jésus alobi na biso ete bosenga epa tata nzambe eboye limbisa masumu na biso nani alimbisa masumu ya bato nzambe mais jésus christ aede ngai na yo mutu ete bonga nzambe na baparole na ye jésus aede biso tokale nzambe ete ndenge torapele nzambe ete biso mpe ana bele tosalaka nini
tolimbisaka baninga na biso bongo soki biso kutu bato ya mabe na mabele oyo tolimbisaka biso na biso masumu eke masumu akomi nini kase osi omona moto aza na niongo na yo alingaka kofuta bitika na yo kaka niongo ngo ekei na motema no mpe ekei bongo sikoyo soki biso na biso na bele ezali kosala yango nde place ya jésus keke korekomene soki keba ntango koza kosambela borapele nzambe ete limbisa masumu na biso mekobosana te yo nzambe na likolo ke soki biso kozoza mabe yo oza pato oza moto malamu yoka biso soki biso na biso na mabele kutu toyebi kolimbisana aha yo mpe nzambe esala nini limbisa biso toza na relation entre biso na biso na bato toza mpe na relation entre biso na yo nzambe nzambe elimbisa biso na masumu nini na masumu tosali biso na biso no toza